na ba frère en Christ oyo alekisaka journée mobimba na église azena tango lukate po ya bomo inaye akokoma opposant akokoma kosala ba vidéo akomi kofinga président lelo ba kofinga président Félix po si ba komi kofinga sans la République démocratique ya Congo la Belgique est nulle, la France est nulle, les États-Unis n'en parlent même pas. Sauf que si vous salez la vidéo, vous salez le dérapage, mais la vérité zali kobima et comme kobima ba vidéo ye bozaki ko sala na tango ya président Kabila zalaki moyennant soko 100 €. Oh pas fingi minga ju 200 €. Na juillet to zalaki kuna $100 42 000 kwanza. Août, septembre, octobre, début novembre, na Angola, $100 commis à 73 000 kwanza. Kuna nanya ze président. Namoni bandeko ba komeninga, bokecho alobi, tozongi na Zaïre. Mais est-ce que boze bato ba congolais bolimbisa vraiment? Bolimbisa diaspora congolaise. Minimum ya respect. Minimum ya respect. Bozonga nano na ba valeur. L'opposition peut pas se considérer bino ndenge nini. Tango bino pe bokoti na sima ya ndeko bokechu alobi na bino toze kozonga na Zaïre. Polo Zaïre bolati, bere ya Zaïre, tozongi na Zaïre sikoyo. Nani alobi tozongi na Zaïre bokechu. Na procédure ni, na processus nini. Président Kabila azé candidat à sa propre succession. Asomba mando qui n'a reçu a kotisaki ba commando, a kotisaki ba rwandais. Azeko pesa yango na précision. Bozé na ba vidéo na mikili ya poto YouTube ezé moindre de choses. Soko ba atakaki République démocratique ya Congo. Par Congo Brazzaville, par l'Angola, par le Rwanda, par Centrafrique. Ba oyo balingaki bakufa. Ezé lo poso pembe to bayindo mabota na bino. Po ba ressortissant na bango esi babimaka. Soko kaka président Kabila kende pa ya bato wana aloba na ye ko pesa bino mboka wana na ye ko pesa bino le sol le sous-sol de la République démocratique ya Congo ponga na umela yo lingaki olobelo kote polo poso pemba ze ko bunda te pona bolamu na yo mais po ya bentoro na ye ba sepeli to privé premier ministre na bus to humilier ye mais sika Mondela Ali soko kutu premier ministre na bino azé humilié. Bongo yo moto yo zangi na yo ntina. Yo moto yo okendaka ko yiba na ligablo. Yo moto yo olataka soko ba jeep. Nde ba ko considérer yo. Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo bola muka. Mboto mabota mabino. Mbote na bandeko yonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso bobi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet. Mbote na bandeko ya français nengwa Mantuela, mbote na ndeko Mwaila, mbote na nengwa Kaba, mbote na nengwa Bikotele, mbote na bino yonso oyo totangi pe bakombote ponini te na bandeko ya Mwanda, mbote na Ngunza Mwanda Ngomba, mbote na Ngunza Mwanda Ngoma, mbote na ndeko Malulu, mbote na papa Kela, mbote na papa Kutibaina, mbote na bandeko yonso ya lisanga ya futuka vana pambu vidila na Mwanda, mbote na bandeko Aseka, mbote na bandeko ya BDK, mbote na bandeko ya masanga yonso iye bakolobelaka loposo moindo oyo bozwi libaku bongo ya kolanda biso tokolikia esika yeto komi lelo biso lokola bandeko ya religion africaine bana ya mokobi misala ya 1921 nesonga nzila fumukusu kia muzala mpanda na Angola oyo tozeko kamba mapena bangunza ya religion africaine baye lisusu neleko yepo ya kozongisa moindo na esika abungela tozeko loba pe kobunda kozongisa conscience ya bato baindo lelo basé divisé sur le plan politique, sur le plan religieux. Baindo bayebi ko sangana te
soko na ko proposer ndeko moko songolo mosala to sala eloko ya liboso azali kotala obédience na ngai eloko ya liboso azali kotala religion na ngai wana bato ya papa nkusu wana bato ya kimbangu biso bato ya Yesu tokosanganaka na bango te soko na kei koluka ndeko na ngai tosangana mpona kosala eloko moko songolo bazali kotala tendance politique wana bato ya Félix te biso toyaki bato ya Kabila biso toyaki bato tobosani kozala na biso etomba peuple congolais tobosani kozala na biso bayindo nzoka nde baye nyonso bakokutanaka libanda ya mboka passeport na biso ezalaka belo poso zala na Chine zala na Pékin zala na Guangzhou zala esika oyo kozala zala na Japon kutana kaka na ndeko moko ya loposo oyo omona combien ekosala yo esengo okotuna na ino te azeye Sénégalais azeye te loposo kaka na ino omoni kokutani na ndeko na yo makambo ebele ezali koleka sur le plan politique eze manipulation ya loposo pembe bandeko bayindo tozala mayele yango totuni mpe bandeko bacombattant lobi président Kabila azalaki mabe mais lelo UDPS nda azwi bokondi président Félix Tshisekedi nda azwi bokondi boni akomi lisusu moto ya koabattre biso le 20 décembre 2018 tozalaki na ambassade ya Belgique po ya koyebisa bango toboyi ingérence na makambo ya République démocratique ya Congo biso religion africaine na bokambemi ya nesongi nzina fumukusu kia muzala mpanda na Angola mais soko na zungi na element oyo na lingi tango bandeko ya Roger bazali ko balancer yango yambo totika bino bolanda na sengi yango na ntina tango tokomi na ambassade ya Belgique sécurité ya liboso eye ko barricade biso oyo eye ko tia biso epekiselo ekonongo barricade à liboso la police congolaise pour nini la police congolaise ayeyi ko sécuriser ambassade ya Belgique pour bazali ko œuvrer na mabele ya République démocratique ya Congo bakokoka te kozwa ba belge armée belge baya ko sécuriser ambassade sécurité na bango ya yambo ezena armée congolaise nalingi na ino to pesa esika na bandeko ya Roger soko tozali kobeta nkota yoko na bino bozongisa biso na élément oyo tokendeki le 20 décembre 2018 na ambassade ya Belgique ndenge service ya sécurité la police congolaise ezali koya kotia biso ekonongo epekiselo po dérapage ezala te bongo tokozonga nde na koyebisa bino ntina nasengaki élément oyo matondo mingi tolanda
savoir c'est qui on a ici avant nous. Un papier avec le nom de votre époux. Vous avez quelque chose à dire? Oui. Comme ça, je vais emporter ça directement à l'ambassade. Tu peux montrer ça à l'intérieur?
Matondo na réalisateur na biso ndeko ngala nzumbu 9 lumière mpo nini to sengi élément wana ya descente ya religion africaine na ambassade ya Belgique mpo mikolo mileki eze pasi tomoni bandeko na biso oyo bazali kosimba mikili ya poto ndeko Bokechu na ndeko na ye bakoti na ambassade ya République démocratique ya Congo na Belgique badwi drapeau ya mboka bakati pe bamatisi drapeau ya Zaïre ya flambeau ingeta bato mosusu balobi tozali na démocratie basé na libre choix mais to confondaka te démocratie wana démon wana bamema na Felika yenda ze cause ya malheur tango boze kolinga bamboka ya Felika tambola na démocratie démon wana nde cause ya malheur ya Felika mais biso tolakisi bino élément te bato ya yambo baye ko sécuriser ambassade ya Belgique la police congolaise bongo botala na ino bato yo bakoti to ebite ba escalade mur to ebite bakoti babuki cadena to ebite bakoti na position nini bakitisi drapeau ya République démocratique ya Congo bakati bamatisi armée belge ezalaki wapi te par là bokenda na ko comprendre que loposo pembe bakotikala ko considérer moyindo te bakotikala non plus ko considérer ba institution ya bayindo sénateur na biso ke na mikili ya poto aze loko te soko bato moko botindaki nga belema bakangi soko ministre moko soko ya Nigeria balingi babeta ye ezalaka bendenge wana mais bango tango ba se déplaçaka lui Michel atiki Belgique aya wana République démocratique ya Congo boyebi sécurité boni bako mobiliser wana mboka oyo John Terry soko nani atiki mboka na ya yawa boyebi sécurité nini bako mobiliser awa mais biso ezala ba ministre ba premier ministre na biso to ko mona ba individu baboyi Bruno Tshibala matana bus na aéroport il était encore premier ministre ya République démocratique ya Congo biloko wana ingeta na plaisir na ba sentiment ya bato ya milangwa ya ba melibangi ba sepeli to privé premier ministre na bus to humilier ye mais sika Mondela ali soko kutu premier ministre na bino azei humilier bongo yo moto yo zangi na yo ntina yo moto yo okendaka ko yiba na ligablo yo moto yo olataka soko ba jeep nde bako considérer yo
et boko comprendre que ndenge ata boze ko bota bana na mikili ya poto bana wana pe basé na considération te ndenge bakanga bino batata miyibi na ba magasin ndenge bakanga bino batata milangwi masanga bofifaka na babar po ya bino baindo bolumbu nde préoccupation bana na bino pe basé na lignée wana loposo pe basé ko bisa bana na bango ato zena ndeko moninga ya moindo moindo azé malamu na masanga moindo azé malamu na sexe soko lingi ozena mosala moko moto sala ngolo kwa robo azé pénété pesa ngo na moindo mais ko confier yé misala ya ntina te ko confier yé ba responsabilité ya malonga te pour ko décevoir yo bande ko na biso ya politique lelo boye ba ke mondela zeko manipuler bino boko zala wana régime ya occupation boko zala wana soko pe fayulu akomaki président de la république boye ba ke bolinga ki bo s'opposer balinga ki ba bimisa mouvement mosusu ya opposition to soit UDPS balinga ki ba multiplier ye lisusu bokasi ya opposition nzoka nde sika to komi ezalaki sika oyo baindo to sosola opposition démocratie otoluki yango cause ya déstabilisation ya Afrique opposition est mal utilisée awa na Felika ndenge kaka IDPS asalaki accession na pouvoir ezalaki occasion to observer de paix na silence ndenge IDPS akosala to pesa bango bokasi tala ndenge ba utiliser mouvement mobimba de déstabilisation parce que bino moko tango bofandaka boze komona fayulu koloba vérité de urne parce que na procédure ya Martin Fayulu wana vérité de urne mokolo moko ba kobanda l'élection na mboko bango wana ba koti na procédure ya dialogue ba solola bango pe ba kamba boni boko sala dialogue na soit disons na président oyo bino bondimite te quelque part bozo reconnaître que c'est président yango bosengi dialogue po bino pe bo se retrouver po bokokaki kosenga dialogue te tolongwa na ino na distraction baindo to telemi na distraction lelo namoni bato etuluku ya bato bakomi na sima ya bokechu soko akokaka kokamba orchestre ya 12 personnes te nazokamwa boni azali kokoka akomi kokamba bandeko ya mikili ya poto soit disons esika mayele ezalaka te mokambi malamu bakoyeba ye mokambi malamu na foyer mokambi malamu na lopango mokambi malamu na avenue mokambo malamu na quartier mokambi malamu na secteur to na milieu afandi mais boluka nano botala parcours ya moto yo lelo bino bolingi botia ndakisa tozalaka na problème particulier te na bokechu dérapage na ye akokoka ko diriger soko akokai ko diriger orchestre te apesa ba raison orchestre na ye kufa c'est justement parce que azalaki mokambi mabe orchestre na yaki kaka soko na 12 personnes 3 personnes basé ko bina sundama liboso na ye moko 4 moto moko azé ko bina ko beta mbonda mosusu na lokole mosusu na harmonica pe sunde et chou et siri moi na 12 personnes na moko azé ko beta soko molangi akoki ko kamba yango te makomi ko pesa leçon na mboka lokwa République démocratique ya Congo namoni bandeko bakomeninga bokecho alobi tozongi na Zaïre mais est-ce que boze bato ba congolais bolimbisa vraiment bolimbisa diaspora congolaise minimum ya respect bozonga nano na ba valeur loposo pe mbaze ko considérer bino ndenge nini tango bino pe bokoti na sima ya ndeko bokechu alobi na bino toze kozonga na Zaïre polo Zaïre bolati bere ya Zaïre tozongi na Zaïre sikoyo nani alobi tozongi na Zaïre bokechu na procédure ni na processus nini te tokolikia toyaka liboso na bino
na mawa na motema po nini boze na mikili ya poto boze kokoka te koobserve ndenge mode de vie ya loposo pembe lolenge loposo pembe azali kovivre boze na loposo pembe bilamba Christian Dior asali loposo pembe ye moko azali kosomba te bino bayindo soko Yves Saint Laurent asali soko Gucci asali bino nde bayindo boze kokufa kowela loposo pembe azali kobunda po ya komultiplier mayele ndenge nini akostabilize bamboka na ye epai na bino bayindo bozali komultiplier bozoba ndenge nini bokokoba kodestabilize bamboka na bino tala différence soko si bofingi na bavideo bobengani na batelefone boluki hotel bobandi na bare bomeli masanga boke kosukisa na hotel soko si bosali bavideo bosali baderapage mais lelo baverité ezali kobima ekomi kobima bavideo ye bozalaki kosala na ntango ya président Kabila ezalaki moyennant soko 100 euros oyo bafingi mingi azwi 200 euros. Le Congo nous appartient. La République démocratique du Congo nous appartient. Mais toko défendre yango ndenge nini? Torobaka na etumba moto moko kozala molongi. Mais na dialogue tona masolo biso banso tokozala balongi. Nini ezali kosala tokoka te kokota lokola baloposo pembe bakosalaka. Bato boze koloba touti esika na 2018 awa ezalaki avant décembre et bandaki na 2016 Kabila koki koleka 2016 te pour gouvernement et occupation poise Kanambe poise Rwandais ba batterie en marche toleki 2016 moto pa ebite mécanisme nini simbaki ye 2017 2018 tango tokomi na 2018 b'impérialiste balakisi que bango nde balingi président Kabila te bino te bango nde po bino bozalaki kaka koloba mais bango bamobilize bacommando bacommando américain na Gabon bacommando belge na Angola bacommando français na ngambo ya Brazza na Rwanda kuna armée mixte fandi kuna bazali kozila attaque ezala mais ce que bomitunaki soko ba attaquaki République démocratique ya Congo par Congo Brazzaville par l'Angola par le Rwanda par Centrafrique baoyo balingaki bakufa ezali loposo pembe to bayindo mabota na bino po ba ressortissant na bango esi babimaka. Est-ce que bomitunaki po nini b'impérialiste bamobilizaki ba armée na bango po balingaka bayindo mingi po balingaka ba congolais mingi ba américain batindaki ba commando na bango na Gabon prêt à attaquer République démocratique ya Congo po balingaka RDC mingi po balingaka bino ba congolais mingi to po bamonaki b'intérêt na bango ezali ko devier bango. Nouveau code minier signé par l'ex-président Kabila Kabange ezali kosala bango motema pasi. Mais na tunaka na bandeko balandi nazali kotuna bino bandeko na ngai ya République démocratique ya Congo bandeko na ngai ya Kasai bandeko na ngai ya Bandundu bandeko na ngai ya Équateur bandeko na ngai ya Congo central boboyaki ko accorder même 1 heure du temps na président Kabila bongo MONUSCO mission la plus longue au monde bango awa na République démocratique ya Congo 21 ans depuis 1998 basali nini massacre na Beni esalemaka au vie et au sui ya MONUSCO massacre na Goma viol na Goma MONUSCO témoin
azene eloko ya kosala te po aze na observation kotala ndenge nini bakongolais baze kose violer entre eux, kotala ndenge nini bagroupes armés ze kokata komassacre bandeko na bango. Mais est-ce que tokoliki boze sans ignorer que MONUSCO ndapesaka bagroupes armés mosusu bamachete po epai na bango zone rouge eze te, esika armée congolaise ekotaka te MONUSCO akomaka. Lokola bamine ezali ebele ezali kobimisa baminere bomengo ya ndenge na ndenge, coltan, uranium, yonso yonso, cobalt, bango bazali kokenda kokopere na bagroupes armés ekangi baaxe wana. Est-ce que bitunaka à chaque fois tokomaka na fin ya mandat ya MONUSCO guerre ezongaka? Bandeko nanga baindo, bandeko ba congolais, bandeko nanga ya Afrika, toze bazo balelo na prison, mais toke balobi, moto akwei na nzete mbila na tongo apesi bayeba koya na pokwa mayele. Awa bozalaki awa na tata na biso ngwanda apesi bino ba assurance na ba qualité yonso ya zena yango. Aze membre azalaki membre ya SNIP, yazalaki chargé ya sécurité ya Mobutu, bango batangaka na Israël, bango batangaka na Russie, batangaka na wapi. Apesa bino ba assurance, ba information sur net soi-disant. Nalobi apesa kabino ba information sur net soi-disant. Président Kabila aze candidat à sa propre succession. Asomba mando qui n'a reçu, akotisaki ba commando, akotisaki ba rwandais, azeko pesa yango na précision. Boze na ba vidéo, na mikili ya poto YouTube eze moindre de choses. Mais mokolo moko tokamwe, motango balobaki candidat à sa propre succession, motango balobaki azena likanisi ya guerre, aboyi makile tanga, aponi dauphin. À la fin, passation de pouvoir civilisé. N'a plus vieux parti à opposition, l'UDPS. Mais est-ce que bato ya mayele bozena mikili ya poto, bato ya mayele obolandaka papa na biso Honoré Ngwanda, est-ce que besoin ki tango ya kokende kotuna yi expert en sécurité, yi expert en matière de sécurité, ben information na yekende ki wapi pe azwa ki wapi lelo akobi susu koloba te bato pe bazali kolanda, bato pe bazali kokoba kolanda lolenge moko congolais africain ze yaouli bapasteur bazali kokosa bango awa tokomi tobandi kopusana na fin de l'année na yebisaka bino eloko oyo mpo namoni bapasteur babandi 2020 année de gloire, année de réussite. Wana po ba préparer mabonza ya décembre batondisa bastade. Année de prospérité. Bino yonso boko furuka, boko jwa mabala, année de mariage. Abala soko le célibat soko nini soko nini. Mais tango toko koma 2020 bato bako bala te. Bato bako jwa misolo te, bako jwa misala te, bako kenda plus na attaque na politique. Moto moko tako zonge pa ya pasteur atu na pasteur. Yo solo la ki na nzambe. Soko nzamba mona ki que 2020 ngo kozala nango malamu te. Po ninya yebisa ki yo te. Assurance yo pesa ki biso ozwe ki yango pa ya nzambe, to sala ki yango na suku na yo. Te. Moto ko tuna te, tout le monde ako koma politicien. Na ba frère en Christ oyo alekisaka journée mobimba na église azena tango alukate po ya bomo inaye akokoma opposant akokoma kosala ba vidéo akomi kofinga président lelo ba kofinga président Félix po si ba komi kofinga metotuni mokili ya bato ya mayele ezalaka na contre expertise mokili ya bato mayele ezalaka na doute méthodique mokili ya bato ya mayele ezalaka na doute scientifique
ezalaka na ba recherche bato ba mituna mende ko Ngwanda Honoré Ngwanda yo sali ba video awa opesi biso ba titre et opesa ki yo confiance mais président Kabila poni dauphin pourquoi président Kabila a pesi pouvoir na opposition pourquoi as un militaire as un qui plus jeune bo yebi ba président bonyo yakutaki na bokonzi bo yebi ba président boni yakutaki na bokonzi opatiki na bokonzi bino moko bo banda kotanga lelo na kotanga te bo banda kotanga mais andimi étant militaire armé na maboko na ye bolobi pression abangaki ba manifestant ya ba combattant ya UDPS bo je sûr mbala moni ba marchaka ba reprimaka pe ba manifestation na nye sili ba pakati pe ba bungi babangi nini catholique abetaki bangonga bomona kiteke ba mesela ba je ko kimana puturu ba kaputuru ba tiaka na se monani abangaki nini babe ba pakata kimbangu na kaputuru ya monena je ko kimana nzira ngonge sala ki eloko te mais au nom ya peuple aboyi makila etanga passation civilisée ya pouvoir ata soko lingaka mboloko te soko poliaka yango te mais koboya te ke mboloko aka mbangu koboya te mboloko azalaka mbangu oliaka yango te matondo olingaka mboloko te matondo mais ndima qualité ya mboloko olingaki président Kabila te olingaki ete mais ndima kaboyaki makila etanga na mboka oyo akokaki kosala comme tant d'autres akokaki kokenda ko négocier na ba américain akokaki kokenda ko négocier na ba belge na ba français bozwa na bino mais na sala beau longévité lokwa basusu basala yo moindo yo congolais olingaki olobeloko te soko kaka président Kabila kende pa ya bato wana aloba na ye kopesa bino mboka wana na ye kopesa bino le sol le sous-sol ya République démocratique ya Congo ponga na umela yo lingaki olobeloko te polo poso pemba ze ko bunda te pona bolamu na yo mais po ya bentoro na ye sans la République démocratique ya Congo la Belgique est nulle la France est nulle les États-Unis n'en parlent même pas te tozonga na ino na mayele pe bwanya bande ko bolanda kabiso boko silika mais c'est arme ya ba faible et c'est arme ya ba faible bo silika na ino te mais bo analyser fais de geste bo analyser fais de geste bo mituna nandakisa touti kopesa barme yonso ya b'impérialiste ezalaki déployé awa na Felika bazala prêt pour ya koattaquer la République démocratique ya Congo pour n'intérêt ya ba Congolais pour ya koluka bolamu ya ba Congolais et bino ba Congolais mokolo nini pe boko sala ba vidéo ba marche pour na départ ya MONUSCO mokolo nini boko sala ba vidéo na ba marche pour na départ ya MONUSCO mission d'observation mais combien de milliards ebimaka pour ya MONUSCO combien de milliards bomona ba char ya MONUSCO baluka kolte bimina kati combien na mikili ya poto bo marchaka combien bo revendikaka ebo yebi lokola ngai MONUSCO nde armaka ba groupes armés boze ko sila nini ba papa na biso bo Honoré Ngwanda boko sala ba reçu te boko sala ba mission te mpo ya MONUSCO bande ko bokechu boko sala ba mission te ba vidéo te po ya MONUSCO te ba format bino po ya ko combattre po bino moko bozala ba déstabilisateur ya ba mboka na bino pareil na Côte d'Ivoire pareil en Angola lelo boze kolanda Angola balobaki Edouard dos Santos daze ko nyokola bango papa na biso Edouard akenda lelo João Lourenço dollar tozalaki na Angola na juillet na 42
000 kwanza, 100 $. Lelo bakei na 73 000, presque moitié, fois 2. Na juillet, tozalaki kuna 100 $, 42 000 kwanza. Août, septembre, octobre, début novembre, na Angola, 100 $ ekomi na 73 000 kwanza. Kuna nani aze président? Kuna nani aze président? Na Congo Brazza, na Gabon, wapi? Wapi? Te. Totala makambo yo na emoneli ya mokete. Totala yango na emoneli ya monene. Na boyike te, na boyoko te kasi na boyike, na singulier te kasi na pluriel. Totala Felika. Eze na politique nini na Felika eze autre que abiso. Te. Tozonga na charte de l'impérialisme. Tozonga na charte de l'impérialisme. Bolongwa na ino mondela zeko manipuler bino tango bafandi bazwi ba vidéo na bino bazeko seka bino na bana. Botala bato aboye. Hâte après 2 siècles, beaucoup continuent à manipuler bango. C'est ce que les blancs font. Yango bazeko ko sala. Baseka kabino baindu. Boze pamba, boze yaouli. Ba pesa ka mandoko ke ko sala rebellion pa na yo. Oze mwana ya Katanga, oze mwana ya Kasai, ba pesi yo mandoki. OK ko bon banani, ba Kasayen. Soko ba Belge nde ba pesi yo, ba Belge baze épargner bazeko c'est quoi à distance. Ba pesi yo presse, oze ko filmer kibonyama na yo. Oze équatorien, ba pesi yo mandoki sala rebellion. Bomengo kozwa, oko bomba na ba banque na bango. Oko sombela ba immeuble kuna. Bazeko seka yo. Po presse zeko ko tambola na yo elongo. Lobi bako kangolo kwa ba Thomas Lubanga, bako kangolo kwa ba Jean-Pierre Bemba, bako kanga yo lokola. Bako kanga yo lokola. Teto zwa mayele. Le linge sale se lave en famille. Soko makambo eze ya République démocratique ya Congo. Ndeko Fayulu akokenda koluka ngo na libanda ya mboka te. Akozongela wa tofanda te. Me ba contrat ba signaka. Ba joaki misolo. Yambo basala ba propagande. Ba liaki biloko ya imbwa. Tala ndenge ba komo préparer mbango. Basala ki ba campagne na misolo ya loposo pembe. Balaka ki bango soko to zwi bokonzi. Boko zwa parti nyonso soko ya est. Boko zwa parti nyonso soko ya wapi. Lelo ba joyi bokonzi te ba komi na compte à rendre na loposo pembe. E bino ba eboze kokota na sima na bango. Est-ce que mito eze ko sala? Makambo ba bisa ki bino esimbite. Bo joyi ntango botuna. Te. Bo sufri to kabwana po ya mokolo mwa lelo to lobaka etando ezengonga. Na ba eba ko finga eze arme ya ba faible. To lobaka moto ya ko finga religion africaine moto ya ko finga message oyo. Aze même pas na 2% ya conscience na cerveau na ye. Potokolika na maema sotolobi lelo. Soko ze ata na 2% ya conscience na cerveau na yo. Lobi ko finga lisusu mboka na yote. Lobi ko landa lisusu bokechu te. Mais soko fingi oze na 99% ya inconscience. Biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na poso ezeko ya pona manaka isusu matondo mingi.